Mbote na balandinyo surtout ya Adassa Temo TV, soyez tous le bienvenue dans notre émission Les Abakoki Oye, les Adassa Show de mon cœur Oye. Les lotos so kota na sujet na biso oye ko intéressé bino makasi. To sengi bino bo continuer ko s'abonner bo sauter ba publicité na kati ya Adassa Temo TV. Toko talombango na kati ya sujet na biso ya mukolo ya lelo. Les Abakoki na yeli bino ezalaki le 26 dimanche na concert ya Sœur Eunice Bomoni présence ya Sila Bisalu Bekam, la maman des Abakoki, number one ba comédien nyonso na kati ya concert ya Sœur Eunice. Wana na mupanzi bozomona Lekechu Panda kote wana na mupanzi mususu bokomona Bahezi Banza. Alors toyebisaki bino les Abakoki bozala kimia avant koya koloba bolinga boyoka mingi tolongoli son parce que YouTube akangaka ba sonso ke koti ba miziki ya batu. Bozo mona Sila zo kumisa Nzambe, Sila na mama Eunice bazo maintenir ba relation na bango ya kitoko. Problème ezate entre bango mibale. Sila ye wana na kati ya concert ya mama Eunice bato nyonso bozaki na posa Sila na mama Eunice babebana. Nzamba confondre bino bazo yemba tika na tombolo yeso yo, tika na matiso yeso, mokonzi nazomona yo yeso yo, na miso nanga kondima Jova, osalinga bolamwe pape, olongolinga sonye balobaki ekosimba te yeso yo, okonfondre bangunya natieli yo kiti liboso nanga masanjelu elekebele na ye koloba no kumbama, olongolinga sonye kumbama, na ye koloba no tombwama, na boti mwana tombwama. Bazo yemba bazo kumisa Nzambe ya boki pe voix na ngate me tozo sala ka musala, tozo kumisa ka Nzambe na pamboli Nzamba lola parce que Sila na mama Eunice baza bien, ba relation na bango eza bien, nde kaka na ya kabiso toza bato tolinga Sila de vrai. Toyaka kosala musala pona komema star na biso toujours liboso. Nyonso balandi film na biso si je savais. Boyoki conseil. Est-ce que bolandi conseil? Donc to sengi na Babakoki nyonso na ba consommer te bokima mbangu bokende consommer film na biso bo s'abonner massivement na kati ya chaîne na biso ya sika les Abakoki de SB. Sila Bisala zo continuer ko adorer vie na eza adoration. Merci. Take a picture. Take a picture. Take a picture. Kaka nde na ebisaki bino les Abakoki de mon cœur, les Adassa Show de mon cœur, bo continuer ko s'abonner massivement na kati ya Adassa Temo TV, bo sotelinga ba pibité. Adassa ya kate ko lela, bo salelanga cotisation, bo salelanga boye. Adassa ya kate. Adassa loko mama Adassa zo sengiza kaka Abakoki nyonso asepela na musala mama Adassa. Adassa Show na ngai nyonso bisika nyonso boza na yebi ke boza ebele bo sotele mère na bino ba pibité bo talelanga ba pib ekosunga pona toya ekopesa makasi lisusu pona toya na ba video mususu na ba mission ya somo les Abakoki to consommer SBC la bisalo SB to fongoli pe deuxième chaîne na biso les Abakoki de SB to consommer ane oyo to tia mupepe na nyonso na lingaka bino bo sorte ba pibité bo partager chaîne nanga bo continuer ko s'abonner massivement. Tokutani na émission ya mbala sima. Bye.
Kaka nde nayebisaki bino les Abakouk de mon cœur, les Adassa Chou de mon cœur, bo continuer ko s'abonner massivement na kati ya Adassa Temo TV, bo sotelenga ba pibité. Adassa yaka te kolela, bo salelanga cotisation, bo salelanga boye. Adassa yaka te. Adassa loko mama Adassa zo sengeza kaka Abakouk nyonso asepela na musala mama Adassa. Adassa Chou na ngai nyonso bisika nyonso boza na yebi ke boza ebele bo sotele mère na bino ba pibité bo talelanga ba pib e kosunga pona toya e kopesa makasi lisusu pona toya na ba video mususu na ba mission ya somo les Abakouk to consommer SBC la bisalo SB to fongoli pe deuxième chaîne na biso les Abakouk de SB to consommer ane oyo to tia mupepe na nyonso na lingaka bino bo sorte ba pibité bo partager chaîne nanga bo continuer ko s'abonner massivement tokutani na émission ya mbala sima bye. Kaka nde nayebisaki bino les Abakouk de mon cœur, les Adassa Chou de mon cœur, bo continuer ko s'abonner massivement na kati ya Adassa Temo TV, bo sotelenga ba pibité. Adassa yaka te kolela, bo salelanga cotisation, bo salelanga boye. Adassa yaka te. Adassa loko mama Adassa zo sengeza kaka Abakouk nyonso asepela na musala mama Adassa. Adassa Chou na ngai nyonso bisika nyonso boza na yebi ke boza ebele bo sotele mère na bino ba pibité bo talelanga ba pib e kosunga pona toya e kopesa makasi lisusu pona toya na ba video mususu na ba mission ya somo les Abakouk to consommer SBC la bisalo SB to fongoli pe deuxième chaîne na biso les Abakouk de SB to consommer ane oyo to tia mupepe na nyonso na lingaka bino bo sorte ba pibité bo partager chaîne nanga bo continuer ko s'abonner massivement tokutani na émission ya mbala sima bye.